Merci beaucoup na internet nyonso ya wenzambe tata apambola bino toza awa na bibwa toye ko accompagner ndeko na ngai artiste et comédien lokola ngai DJ toye awa mariage ya DJ awa na bibwa vraiment aza penza ndeko na biso ya ko féliciter DJ nzambe na lola apambola DJ na actu asali alandi lokolo na biso balite ya kanda ndenge biso to salaki ndenge pa sali lelo tozo kamwa makasi bato ebele ndenge tozo bala basi ya Kinshasa ya mboka na biso bazo mona ngo mabe balingi to bala basi ya poto po bakabela ka biso bambongo po bapesa ka biso mituka mabala wana nyonso soko landeli esimbaka nango te ndenge nzamba yebisi yo osala makambu sala makambu na yo vraiment DJ to féliciter o makasi ne loko osali ezana ba kulutu ebele babanda théâtre liboso na biso bakoka kosala ta kanga lubango te bango bazo sepela babima na basi ya batu bazo mimona bango baza mibali kitoko mitu minene pembe mabumu bango bazo mona ngo likama malamu baza ba irresponsable na minute o DJ akomi parent DJ akomi responsable DJ félicitations toza awa na bibwa esika DJ yako balela mwasi na ye esika yako bala mwasi eponaka place te ezala na bibwa ezala na mikonga ezala na kinkole bala mwasi na yo ya botosu ya ko respecter yo c'est le pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour na liaka na ba comédien nyonso na tambulaka na bango ndenge na zo bisa na minute toza ana kati ya bibwa toye ko soutenir ndeko na biso DJ oye ko bala mwasi na ye nzambe tata apambola bino. Est-ce que mariage est réel? Oui, et ça pendant mariage ya solo mwasi na ye babanda na ye depuis lelo ba sepeli babima na miso abatu papa na ngai to kosa poto zwani bino ngo bozomona ba photo ninge to publier na mona batebele ba ondimate bato bazo ondimate eza libala non ba ondimate par rapport à quoi pona nini ko tia limite na vie ya batu po DJ sa mukuse ako bala lisuste papa ndenge tozabwe na mokili mwasi na mwasi sika zali nzambe sa ponela ye mobali na ye nzoto ozomona mukongo oyo mayu eza na nzoto na mukongo na ngai nzambe sa kalikila deja yango pona mwasi moko acha yango pona basi mibale te c'est-à-dire eza akwesila na mwasi moko c'est-à-dire DJ nenga za na mai na ye ya mukongo ezalaki deja na mwasi oyo aponamaki pona yango papa to limitaka ba vie ya batu te même biso na monde art batu ba limitaka ba vie na biso pona nini ozo sala théâtre ozo ke nomema zelu na pusu ozo sala théâtre ozo kemba vie ya pasi batu ba limitaki biso ke to ko bala te lelo grâce à maman Olive Lembe Kabila lité akanda abali azo lata alliance aza responsable natalité ngai ba papa Yves ba Mai Kilokamba bandeko ba journaliste ba yaki ko soutenir ngai ba papa Chiki Bilili tamu na kene ko bala boni ndeko na Yves ndeko na ngai DJ aye ko bala na soutenir yete DJ félicitations na bois kilo ba frère oza mobali nga uta mu DJ zo benga nga papa na zo kamwa be wa DJ tika ba aventure ko toke ko sala maboke to ko sala théâtre nga bisa fa to kende to mona tala mwasi kitoko DJ azapena artiste et puis azapena kudai voilà ayebi ko pona papa yo kana ba tselo ko moko to zo mona mutaza na makolote mabali mwasi to zo mona mutaza mukuse abali mwasi c'est-à-dire ko bala mwasi etalaka etate ndenge nzamba kelio ndenge ko balela mwasi na yo na minute babokilo kutu ba otala kuta ta mukuse na ete ba otala biloko oyo aza na ngona nzoto te biso to loba abona monde comédie ezalaka na forme te soko ye na comédie bosana oyo sali komiye bateke ngana zabwe te ndenge bakolobelela yo ya mwana ne succès na yo lelo baki peka baza na succès lelo bankela ba na succès lelo pe DJ ana succès eza kitoko makasi abali papa nini lisusu. Voilà, alors il y a yo mon ezaka pour tout le monde va prévoir de l'équipe tout le monde va coutumier religieux zoé banate. Oui, pour bientôt nyoso za déjà mabongisa nzambe nzamba pambola mama ni mama Olive Lembe Kabila mama Bandebele nyoso sesila ki déjà grâce à maman Olive Lembe Kabila na koloba mingi te sona lobi na télévision awa vraiment ba Rolanda ngebele ngana za mutu abatu ebele papa na yo moko ko risquer place à côté les misate c'est-à-dire semaine tozo banda mundu kezo beta
Voilà. Semaine où tozo bana mundu kezo beta, tropé sa place c'était parce que yebi musa to sala kizana mahambo ebele, izana bateau déjà si to pointer, au baoya sur place pour un événement. Conseil de ma mariée, DJ na moi sinae, grâce. Je crois. Maman DJ, maman grâce, toye awa pona yo awa na bibwa. Nenge toye awa na bibwa mama koyokisa biso sonité. To uti musika toye pona ko honorer yo. Ezana mibali ebele, aza pembe, aza kitoko, aza na mbongo, akoka ko honorer moi cité. To monaka yango aza na mituka, aza na ba bien nyonso. Famille ya kitoko mbongo so mituna me ah pourquoi bato ba na vie ya biso ko honorer moi cité. Ndeko moi si yo ke loko na yebisa yo. Soko kute na mobali oyo apesi yo valeur. Tozo mona basi ebele, auti pe poto e na mbongo abaleli yango na mobali. Mais mobali atikali ko swata likaniste ke tozo ata mbongo wana to honorer moi si. Combien de mibali o ba ozo mbongo moi sa zo sepela elle nyoso bazo kende bar, bazo mela, bazo langwa, bazo sala vie. Okomona ta mobali te azwa likanisa ko bimela moi si. Eloko DJ sali na minute oyo aleki ba chauffeur, aleki ba patron, aleki ba diaspora, aleki ba tebele. Na honorable. Aleki pe na ba honorable belé, azo zo mbongo na ba ensemble wapi partout, azo ko honorer moi cité. Vraiment DJ félicitations, Nzambe tata apambola yo. Olandi lokolo ya bien, ngana félicitabilité kiton. Au bala n'époque ya succès za facilité. Même ata biso ngana kuta na mosali ya Nzambe. Mosali ya Nzambe mama kapasha ebi makambo na zo loba. Ayebi singa bi mon frère. Na omona modeli basi ba olanda yo na o regretter po bali avant. Wana mosala Nzambe mutazo ebi sanga yi. Ozo mona c'est-à-dire ba bil kiton ba bala en plein succès. Succès belé mandimi abala. Nena na succès boy. Nana ba famille belé to yeba na bango. Ya ba konzi to mona ka bana bango ya ndenge na ndenge. Mais etalinga ite. Ngana obala, oh ngana sepeli na bala. Mais on peut se conseiller pas DJ mais pas moi so peut c'était polo bilobe on le baga nga ki okuté mais ba famille de ba forcer na posa. Ya moi si ngai kutu soko lobi eloko bongo même ata mabanga na obamba yo. Ngana za muto basaka na yete ce n'est pas vérité ya kana. Ngana ngana chema kolo na ngana bibo awa ekangami na se ekangami pe na likolo. Ya moi si tu eko bala opamba ma merci na pesa conseil na lobaki boye. Ezana mibali ebele basaka na volonté ko honorer moi cité. Tant que yo moi so monike mobali o na ndenge na ye, na façon na ye, andimi a honorer nga, yo be faut honorer ye. Il faut payer valeur. Papa, oui ba accident combien tu raté pour tu ya na bibo pona yo ndeko moi si. Hein maman Deborah, comme mekate tika ba blague hein, ko sala ma sécurité. Et puis ne to sa boy po muta longa musika ko bala pe musika za facilité. Et ça bolingo. Oh DJ zanango. Abali mwaso amoni akoki na ye o asepeli na ye mwaso wana pas respecter netuye ko honorer ye maman nzamba pambola bino bokende liboso ce n'est que le début na yebi ke bokende makambo nyonso tina suka ndeko na nga DJ na ye ko chayo kwa yo kana bakiselo ko moko ezalaka pasi na biso bato to tongwama oya ko soutenir muninga na yo ba comédien baza mitema mabe makasi balandaka pe batu te na makambo. So moni biso to yeboye parce que to yebi ete nzamba uta na biso musika auti na biso na sa comme na biso o to za lelo to ko za lolendo te déjà zo lela a lela na mito ba master tu abengisa kata mutu moko tayi ba master tu ngabo tu DJ na no tourna na ngaite to kuta na noka na matanga na bibembe na no tourna na ngaite me ngana ye makamu na yo ozo mona ta una isa kabino bosa la prida na batu na bino wana na banzonzingi na bino bokendaka. Ya moninga na linga nzonzingi te. So benga na nzonzingi no na ofinga yo, ko benga ngaite. Ko benga ngaite na nzonzingi na yo. Tala mona ipe bibo eleki musika ya. Bibo eleka musika te pona nini ba comédien. Soki ba yebika ke esika bazo kende mbongwe ko bimate ba ko tia na poche te ba yaka te. Ki muyibi na kilokoso bo pona nini. Soki ba yebika place na mbongwe ko bima 500 300 biloko ko ya 5 heures bango si bala muki bakyo matana ba bis ki mutema mabe ngape na pesi be invitation wa oya aye o pa ko yate ayete po ngape na pesi ba misuku tu be invitation bazala pe na makamba be nsana bango ngaite etali ngaite nzamba pambola bino papa tika biso to continuer en fait na biso.
Salut la famille, moi c'est Patrick Beckham, l'œil du maître, les chanceux du village. Je crois que vous allez bien. Donc je suis ici à Sony Music, la résidence à Sony Music. Là où mon boss Fabregas, Métis Noir, Azo, Vanda, tout ça là. Naé, tout répété pour la préparation et merci. Et pour la préparation, il y a un projet, la chance. Donc, si je ne me trompe pas, le 1er mai, dans la fête du travail, Nazo Boulé là, mais ça 2 titres. 2 titres, moi encore comme on a compliqué. Deuxième titre, Nazo Potana na combo quoi. Nazo Potana combo, Nazo Boulé. On va directement tout ça avec la Villa Nova. On va directement on va mettre combo mo qui on va appeler ça qui caméléon, on va appeler ça qui ingratitude. Voilà dans Nazo Potana. Ce qui beau moni combo. Il y a bien pour la sortie il y a deuxième single là on a ça. Et il y a 2 titres à la fois. Titre à moi c'est comme on a compliqué ça boy. Extrait caca. Compliqué, moi qu'il y a commis, compliqué. Motozo bundana na liwa, ole bosunga po filmer boche na ba statut, po bosala ba base na bino. Compliqué, moi qu'il y a commis, compliqué. Serge Makila Dragon ya Karine Wafonga. To vandi na bino bokomisi ngai na pesa mokongo na komisi je ya licho. Compliqué, mon qu'il est commis, compliqué. Kuna bazwa kayoti ya tongo. Il gagne impact. Boursier comme moi quoi. Boursier comme moi. Impact yo nze mono yo mza single mkoni. Bon, single nangai pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct. Mon single c'est prévu pour fin avril. Fin avril donc le 25. Bon? OK, ngalo misa les premiers mai la journée du travail, les fêtes du travail si je ne me trompe pas donc yo les dans avril car tout ça dans avril car à partir le 20 wandu matin. OK. Boursier. OK. Compliqué, moi qu'il y a commis, compliqué. Voilà comment on a compliqué déjà. Deuxième titre Nazo Boulé, Isaboye. J'ai entendu des gens bazolo bakobo ingai. Nazwa kiango mason, zokezala ki ya frère. Nebela confiance, na malobozala ki oloba nangai. Moto zozo kisa, meza kaka moto yoloba ki olingaka gote. Gote oyozo boma, meza kaka la polga yoloba ki bolingwa libela okubuya na jamais yende nyoso na yo. Gote oyozo kisa. Meza kaka moto yo lobaki olingaka bolingo na bino ya libela bela tisuka liwa meza kaka moto yo lobaki olingaka le du maître yo le chanceux na bino villageois conscient donc bopesa nga chance les boto donc merci d'abord na bopesa nga chance na c'est les moments en tout cas naza fier na bino na cause aller gratter devant bino. Donc, merci pour ces moments les comme partager, oiseaux consommer yango, bon continuer pour consommer yango, projet n'a pas la chance, bino va popé ça rappelle biso chance, bino va popé ça raketos à la boue, sans bino mo boulot. Donc popé ça la chance, il y a que dans un congolais on sait la bino boula bien à recevoir bino toujours. Donc on est ensemble pour partager, pour aimer page dans Instagram, mais ça Patrick Beckham artiste. Pour moi na ba boulot na tout na sala à côté kuna. Donc naza awa na sa boulot. On est ensemble, la benga déjà na côté pour ça boulot. Ciao, on est ensemble. L'œil du maître et information dans tout. Bozongo na ba page na tout ya Facebook. Bozongo pe na ba information na na Villa Nova. Bozongo na page na Facebook ils a Patrick Beckham officiel oyo. Na Instagram Patrick Beckham artiste. Donc on est ensemble pour partager ba lien. On est ensemble. L'œil yo quoi. Il y a Jean. Bébé, yako vanda wa, soko zongia wa, nako yoka bien, nako reprendre, nako récupérer, Axel, toya millionnaire. Merci. Bolingo na ngai, na mesana ko benga yo ya Jean. Pourquoi privilégier mbana?